Congo ya biso baso et secrétaire Baké à part la République démocratique du Congo tout ça héritage musu souté et il faut qu'on ait susuke à part ba élection ekosila nango il faut qu'on ait ba Congo ekotika pe vie musu ya sika ekozala donc on gagner aza chance ko gagner on pas ko pour la azala calme parce que 2028 ezali liboso to tumba Congo te pour maso o etali ba vote mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville ba diaspora partout la conférence de fidélité on peut faire biso et surtout que tu peux savoir ba information à solo à temps réel parce que tu auras toujours au milieu du village. Avant de faire l'édition de Bisso Mokolelo, bon le nom ba sommaire na biso boye baké 20 premier intérieur mon mboka Peter Kazadi aza commettre agad ba politicien o baza koluka ko semer dans ordre surtout mingi makabo o Italie ba élection le 20 décembre 2023 pe trobeka suma solo nini président Seni mon mboka Denis Kadima aza ko insister que to sala pour la bolam ya Congo pe sur trobeka masolo nini FARDC aza prêt ya ko répondre ba F23 na ba Rwandais. Quand on fait l'édition de la mission Mokolelo, élément Oboye Baké, na o est allé marche opposé à mercredi 27 décembre, bondi melangaike, bakino bakela ki misala bango la kimia nyoso kaka ndenge boza komona, malgré moi batu bazaki liboso, ya siège a décidé à mon mboka Martin Fayulu pour la consommer ba des ordres de main bazala qui maîtriser la professionnalisme, ya la police. Toujours quand la cadre de la journée, mercredi le 27 décembre, au Italie, marche à opposant, boye baké, kuna la bouteille mon nord Kivu, ba inconnu, ba tout qui va punir pour la manifester contre l'élection le 20 décembre, mais bazak toujours maîtrisé. Dans la police, parce que la police a zali la cadre de Koluka, qu'on soit la mission qui toko et surtout au compter que le 31 décembre, et qu'on s'abat résultat provisoire, on a signé à couper ça. Mais définitif, et qu'on soit la mingi la cour constitutionnelle le 10 janvier 2024, donc tout ça calme, ma réclamation surtout que la cour constitutionnelle. Tu as dit ça qui bino ba sommet que moi mboka le président Seni Denis Kadima aza ko insister que tout ça la pour la bolam ya Congo donc na ba pratique ya sika pour la confiance pe mokili endi mabiso to na image na ba commentaire. Le processus électoral a un seul but, c'est de permettre aux Congolais de s'exprimer par rapport aux candidatures devant eux. Les résultats que vous voyez derrière moi là, on n'y a pas touché. On n'a pas touché, donc c'est 100% que voilà, ce n'est pas touché. C'est-à-dire, nous avons promis la transparence, nous avons promis l'intégrité du processus et nous le faisons. Ce qui arrive au niveau du terrain, c'est très déplorable, mais c'est quelque chose que nous devons tous condamner, nous devons travailler contre ce genre de pratiques, sinon les gens ne croiront plus aux élections. Le travail que nous avons fait, c'est un travail de qualité, un travail visant vraiment l'intégrité du processus. Nous avons voulu nous démarquer de tout ce que le public congolais a rejeté. Nous l'avons fait, mais nous n'avions pas compté sur la créativité négative de certaines personnes, et c'est ce qui nous met dans cette situation, mais nous devons garder toutes choses à sa proportion. Ministre intérieur mon Peter Kazan aza commettre en garde ba politicien oyo bazo koluka ko sene ba désordre pour le vote le 20 décembre 2023. Image pe commentaire. Le Congolais a le devoir sacré de poser, de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui tente de prendre le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la Constitution. Ayant échoué à manipuler les résultats des élections, il se prépare à contester. Vous devez avoir déjà entendu certains de ces groupes-là donner des points de vue qui ne reposent sur rien, des points de vue totalement contradictoires, dépourvus de tout fondement. Comment est-ce qu'un responsable peut se lever un bon matin et dire que face à ce processus, il s'est passé vraiment dans la transparence, dire qu'il y a eu des votes dans des camps militaires et dans les églises? Il faut apporter la paix. Il ne suffit pas d'alléguer des faits. Il faut indiquer que dans tel camp militaire, il y a eu des votes et surtout donner le nom de ces bureaux-là.
Il ne suffit pas de venir faire un communiqué pour plaire à ceux qui leur ont donné des millions. Il y a des gens qui vivent que pendant les élections, ils se battent pour que les élections arrivent. Ils sont bénéficiaires de plusieurs millions qui pouvaient, s'ils étaient mis à la disposition de la République, développer certaines infrastructures. Mais ici, ils prennent ça juste pour organiser des troubles et des désordres dans le pays. C'est tout simplement malheureux. Un vrai leader, avec ma vision qui toque à la célébration de la population, seule adresse Ezali qui m'a marre le caméra mondiale et qu'on pense que et qu'on permet à la population de découvrir. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko, bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero bazana makanisi kimutema mabete. Batu mususu kala kimutema mabe ya longwanga na yawana. Me bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Elle na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu nasuki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona, bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe balide oyo boza kolanda biso, bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que bo exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Boyeba ke la police nationale congolaise ba milengelaki pour ko encadrer modo de oyo ba opposant ndenge bakala ko sala marche pour le 27 décembre 2023 suite ya vote ya le 20 décembre. Ndeko ya Congo bondi belangai ke malgré bosala o seni aza kosala ya ko publier ba résultat bureau par bureau ndenge mutu nyonso azaka kolinga depuis kala, mais ezakaka ko betsa mbonda mabe surtout na bande ko ya opposition na yango gouvernement pe na ngambo na ye lokola azana devoir ya kobattre la mboka ezala na kimia abetsa ki mbonda ke ezakaka seninde aza seul organe ya kopesa ba résultat du programme ba marche et pekisami na ba moment oyo yango service de l'ordre oyo e uta ko sala musala malamu na ba moment ya ba vote oyo ezaki moment ya mabe mais awana RDC 0 mort pe 0 blessé bondi melanga ke ba commandant ya ba unité nyonso ya la police ba sanganaki avec impact na idéologie na esprit ya ba orientation ya sika pe ko pesa ba merci ndenge ba saki musala kitoko ya ko sécuriser ba scrutin ya le 20 décembre 2023 partout awana kati ya République démocratique du Congo. Le numéro 1 ya la police a sengi na bango kaka na professionnalisme wana ba continuer ko doubler respect à ba droits humains na ko continuer ko battre la population na ba bien na bango. Donc awa esengeli na ba autorité politico-administrative boyeba ke esengeli ko sala ba réclamation kitoko kaka ndenge constitution eza ko senga et surtout mingi na ba oyo eteli ba sala ba élection botsana se bozela seni asili samosala na e après le 31 décembre bomema ba réclamation na bino la cour constitutionnelle de manière que solution ezoma kitoko mais mingi bozalaka pe na esprit ya ko assumer ba défaite pe ko salaka ba discours oyo ya kitoko de manière que ekabola mboka te. En tout cas mosala kitoko o la police a uti ko sala biso to betele bravo makasi pe
Tobetisika Kambonda. Mbongo eza pasi dekola ngai yeba ke ba activité na bino cette adresse oboko za ba activité avec beaucoup de professionnalisme et ça Kambonda école agency. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Malgré combo ya gouvernement na cadre ya marche na bango ba opposant bakala ki mais bango ba signaler toujours que bazala na territoire na élément oyo. Ndeko ya Congo bondi melanga ike malgré ba pekisa ki bango ba opposant ba sala marche ya boye bake bana mboka lokola Martin Fayulu Madidi Théodore Ngoyi na ba misusu bazaka ka ko dénoncer ba irrégularité ya ba élection le 20 décembre 2023 awa na kati ya République démocratique du Congo pe baza toujours comme maintenir position la bango et mokili mobimba et monaki ete élection ya le 20 décembre 2023 ezalaki nde élection te ezali mabongisi ya kolakisa kaka na miso élection esalami seni ayebaki ki matériel nyonso ekokoma te seni ayebaki ki matériel nyonso ekofonctionne te seni ayebaki ki babiro nyonso ekofungoma te seni ayebaki ke baélecteur nyonso bakozala na carte te donc baza baélecteur te seni ayebaki ke bato mosusu baza na bamachine a voter na bandako na bango seni ayebaki ke bamachine mosusu ekokoma te seni ayebaki ke mokolo ya le 20 ekozala respecté te seni ayebaki ke ba résultat ekozala ya lokuta. Alors mpona yango biso peuple congolais bandeko na bino bacandidat tolobi lobi ezali mokolo ya mercredi le 27 décembre tokotelema po totambola wana ezali mpe nzela ya droit eza kaka kokende na cour constitutionnelle te tokendeki na cour constitutionnelle toyebisi bango bairrégularité ezali bandimi mpe la décision la bango on va signifier biso te ti sikoyo ozoyeba te pourquoi et puis bakamataki décision na bango alors balobi barégularité ezali kasi balobi seni akobongisa mais seni abongisi te tokomaki mokanda epai ya gouverneur ya ville ye nde autorité compétente tolobi na ye mokolo ya mercredi tokotambola constitution elobi boza na droit article 26 ya kotambola na nzela boza libre bakopekisa bino te bakoatake bino te kasi bokoinforme to bokoyebisa mokonzi avant tosalaki yango tokomaki mokanda bayambaki yango biso Mbonda ekolo tokosenga en tout cas bamasolo oyo etabwisamaka mingi na banorme ya constitution de manière que kimia ezala po tozwa baresultat kitoko ya baoyo esengeli bakamba République démocratique du Congo si 2028 yango biso tobetisika Mbonda batravaux ya forum mondial des réfugiés esalamaki na Genève kuna na Suisse République démocratique du Congo pe ezalaki représenté kitoko ndeko ya Congo boye bake ba travaux ya deuxième forum mondial
pour na ba réfugiés ezalaki organisé na Suisse pe thème nango ezalaki rien pour nous sans vous. République démocratique du Congo azalaki représenté la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Mwana Mboka Jean-Claude Molipe. Na maloba na bango bondi melangai ke au commissaire ba réfugiés Philippe Grandi alakisaki tableau ya situation ba réfugiés na mokili mobima. Pona ye situation ezaka préoccupante surtout la partie est la République démocratique du Congo pe eza vraiment kosenga implication ya ba partie prenante nyonso. La contexte wana bondi melangai ke a rappelaki que depuis fin septembre 2023 mokili mobimba ezako compter plus de 114 millions ya ba déplacés. Ngambo na ye vice-ministre de l'Intérieur Mwana Mboka Jean-Claude Molipe na exposé na ye a salué chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo ndenge aza toujours au four et au moulin pour la koluka kopesa esengo na bande ko wana oyo baza ba déplacer. Bino moko boyo kandenge nini abetsa kimbonda. Je crois que c'est vraiment important que nous soyons représentés au cours de ce forum mondial pour les réfugiés. Surtout que la RDC est un pays qui regorge un grand nombre de réfugiés internes et externes. C'est très important pour que nous soyons là, associer notre voix à plusieurs voix du monde entier qui parlent de réfugiés. Les États du monde se sont engagés surtout à élargir la base de ressources pour permettre à ce que les millions de réfugiés qui sont dans le monde puissent commencer à bénéficier de ces appuis pour leur permettre de vivre dignement dans le pays d'accueil et aussi avoir l'occasion de retourner avec toute sécurité et surtout avec dignité dans le pays. Bon, il m'a dit à la qui portrait robot, il y a situation il y a République démocratique du Congo, il y a Gobiso. To betisika Kambonda. Masolo ya carburant la province ya Chopo pe na problème ya basalaire ya ba agent Engel yango nde ezaki masolo au moins mboka Vital Kamerhe abetaki na bande ko wana ezalaki ndenge nini. Ndeko ya Congo boye bake population ya Kisangani baza kokemba makasi na masolo ya carburant na yango bondi melanga eke gouvernement pe na ngambo na ye akagi maboko te pona koluka ba solution na likambo yango boye bake le ministre économie Mwana Mboka Vital Kamerhe alobi ke solution esi ezwami donc gouvernement na ba pétrolier basangani pour la décanter situation wana. Il faut koyeba ke déjà mokolo ya mercredi 27 décembre bato moko ya engine et kozala na Kisangani pour la soulager province ya Chopo. Nous venons de recevoir 3000 mètres cubes en produits comme Excellence vient de le dire et dans ces 3000 mètres cubes une grande partie va être acheminée vers la province orientale pour justement alimenter toute cette partie du pays. Donc nous confirmons que dès demain, les stations seront ouvertes et les produits seront suffisants. Donc le problème est résolu et nous avons instruit Engen maintenant là, puisque le carburant arrive demain à Kisangani, pour que toutes les stations ouvrent et qu'on commence à distribuer du carburant au prix officiel connu que nous avions déjà fixé entre eux et nous, et non pas 25 000 francs congolais ou 20 000 francs congolais. Na oyo etali ba grave ya ba personnel ya engine bondi melanga ke Vital Kamerhe ministre de l'économie a joué un rôle ya sapeur pompier entre ministère portefeuille la société pétrolière oyo pour la respecter ba test la bango de manière que kimia ezala na bakanyo somi balé. En tant que vice-premier ministre de l'économie et président de l'Ecofin, assisté par mon collègue des hydrocarbures et surtout par les ministres des Finances ici représentés, nous allons prendre de notre côté contact avec les banques pour qu'ils débloquent la situation d'Engen qui devient claire. Et en même temps, nous allons demander à Engen que dès demain, les stations puissent ouvrir à travers toute la République, puisque l'État ayant fait sa part, les choses étant maintenant claires, nous ne voulons plus apprendre qu'on n'a pas repris du service. Masolo yangonde et puis solution le problème oyo entre ba agent oyo balelaka kaka ba salaire na bango et surtout que tout ouvrier mérite son salaire yango biso to betisika Kambonda. Bon numéro que intersyndical ya Engel bango ne ba imposer que grève de société pétrolière wana ezala na cadre ya koluka kimia ekota passe ke balingi musala bango etambusama kitoko. Mana ya Congo bondi melanga ke
crise ya carburant soki partout toza komona yango esengeli toyebake ezala ba problème interne oyo ezalaka mingi entre ba société pétrolière na ba agent na bango bondi melanga ke ba agent engen bazala mobange na grève oyo ba syndicat la bango nde ba imposa ki yango kaka pola kosenga conseil d'administration ba intérimé directeur général la bango mwana mboka Alexandre Ngabi oyo aza congolais pola ko remplacer Charles Mikabase oyo aza burundais bino moko boyo kandenge nini ba betsaki mbunda. Et il revenait à l'actionnaire majoritaire, Engen, Afrique du Sud, de désigner un autre directeur général. Ce qui a été fait depuis le 6 décembre le 6 de ce mois, donc mois de décembre. Mais le conseil d'administration ne se réunit pas pour entériner cette nomination du directeur général. Bondi Melangayke, intersyndical Bazako Senga, climat moko ezala kitoko entre Engen oya République démocratique du Congo pe musala etambola kitoko parce que yangonde ekomema mbongo wana la kati ya entreprise pétrolière wana yango biso tobeti sika kambonda Bondi Melangayke FRDC azala kande mabe komona ndenge nini 123 na baronde baza toujours ko violer cesser le FP azu communauté internationale atie bango ba témoin de manière que tant à ko répondre mutu alobate. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale de la violation continue du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses pantins du M23. Chaque jour, ces terroristes s'attaquent aux positions tenues par les résistants patriotes, faisant ainsi fi du cessez-le-feu recommandé par les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale. Tous les jours, les troupes rwandaises continuent d'entrer sur le territoire congolais pour perturber les processus du cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en continuant de respecter leur engagement, prennent à témoin la communauté internationale sur les risques des reprises des hostilités du fait de l'esprit belliciste de Kigali, non respectueux de la parole donnée et des engagements pris. Si cette situation continue, les forces armées de la République démocratique du Congo prendront les dispositions nécessaires pour répondre à ces provocations. Fête à Goma, le 25 décembre 2023. Bobake et Maria Fleuve Congo, malgré calme mais c'est là qui souka l'événement l'enveloppe et betamaki mardi le 26 décembre. Mwana ya Congo boye bake soki yo ozala kimia esika ovandi mais bake ezala bandeko misusu masole bavula oyo eza kotia bango mal à l'aise ya bakasi misusu kutu bakoma même ko abandonner ba parcelle na bango na ba moment oyo boye bake Fleuve Congo etomboka ki makasi mokolo ya mardi malgré calme nango bondi belanga eke emeli mel pont ya carrière oyo ya munene Bamituka oyo ememaka ba mwelo ekutalaki na suka na makambo ndenge mai ya Fleuve Congo ekomaki débordé tiko koma la quartier ya Mimosa. Bondi melanga ike ba famille mingi ba sudolaki bandako na bango la cadre ya kobatela milimo po niveau oyo Fleuve ekomaki mutu akosa bilote batikala jamais komona yango. En tout cas tozala awa esalimo batembele. E baletondaka nango po eza serré nango. Je suis ici depuis 2 années, c'est ma toute première fois d'assister à pareil événement. Boye bake même pene ya sotu moto ya popage botala ndenge débordement ya mai etondi ici même bosoto surtout ba bouteille en plastique. Alors ces derniers temps la hauteur de ces ponts ne permet pas aux eaux venant de province d'arriver jusqu'au niveau du fleuve Congo. La rivière etondi mituka ebaluki pe balamoko circulation ebebi à part ba dégâts matériels boye bake bato mingi baza siko sans abri po bandaku na bango ezidaki bondi melanga ike makambo oyo epesi souci ya makasi biso pe bonda ekolo en tout cas tokaboli souci elongo na bandeko mingi oyo basi ba makama ya boye pe
tobetisika kambonda tolanda bafait de société au mwana mboka écrit bateta na mwana mboka Wilfried Samba baproposé les biso ndeko ya Congo boyebake likambo ya courant awa na vie province ya Kinshasa toyebaka te soki le fait président Mobutu akenda na courant depuis akenda Maroc po yakokamwa depuis le président Mobutu akenda ti lelo courant na kata Kinshasa to pe na Congo esimbaka lisusu te ba président ndenge bazolekana kutu na niveau administration SNEL toyebaka te soki vraiment ba agent SNEL bazalaka na kindoki to pe mayele na mituna bango ya kosambisa courant esila bango kala po tokamwaka ti lelo renouvellement ya classe ya administration SNEL esalemaka te soki mpe esalemaka me nini oyo esalaka ke makambo ya courant ti lelo ezwaka réponse te toyebi ke likambo oyo etali réparation tope etali kobongisa eloko ebongaka mpe bozomona ndenge ezosalema mpe boyebi ke dele nango ebandi tel jour mpe ekosila tel jour mais oyo ya SNEL eyebalaka te depuis misala ebanda ti lelo oyo misala ekóma kaka na suka te yango ezalaka vraiment nini tokosenga na mwana mboka asingi pululu tomonaka yo obimaka na baje ya ndenge na ndenge ke soi-disant un vrai technicien un vrai mutu oyebi technologie avancée na niveau ba SNEL depuis okóma na SNEL courant ebebi lisusu ya kobeba toyebi te soki mpe nini awa ya kokamwa kutu directeur oyo azalaki na kati ya SNEL bauta kopesa ye mbanda na niveau assemblée nationale ke badetournement ya ndenge na ndenge zoka nde IGF aboyaki na ye kokota makambo wana me na mystique ya fourmi mbonda ekolo etambolaki eye kodécouvrir ke asalaka na ye mosala na ye kitoko tellement ke bato ya SNEL balingaka Kinshasa ezala molili yango basaki banevre ya koluka kolongola ye eza kosala pasi bakonzi ya mboka toyebi ke bokowangana te mpo bozomona makambo molili na kati ya Kinshasa parce que bokomona bagroupe électrogène bandako na bino mpe boyebi ke courant na Kinshasa ezalaka lisusu te me kokamwa Brazzaville afutaka mbongo Zambie afutaka mbongo mpe bapays ya ndenge na ndenge ezalaka courant ya Congo mais pourquoi congolais to mpe kinois ye moko azalaka courant te ekomi kokamwisa yango motuna eza monduki te bosala mo eloko demande ke bacongolais base retrouve mpo likama courant oyo pasi eleki ndelo na Kinshasa courant ezala nango te fu boyeba yango mpe makambo ya facture chaque mois ekitelaka bababota toyebaka te tofutaka bafacture yango mpo na nini ya boye esali pasi ya soni na bato SNEL so bokoka te botika bino mosala mpo eza tobetisika mbonda karikatini ya mokolelo le VG système bakoko tiritiri nini boproposele biso na mwana mboka Egrid Mateta likambo ya badésordre ba M23 oyo bazali soutenu par les Rwandais epesi deja bacongolais kanda na ndenge moko ya liboma kutu bacongolais bakomi kodeside ke bango moko bakende inde kokota ti na Rwanda mpo balobi mboka lokola Rwanda ezali 27e province ya République démocratique du Congo koma bakoki kokoma ti na niveau ya kosakana na biso et surtout ke bazali soutenu par la communauté internationale yango mpe honorable lokola mesala na ye kolobela makambo mboka na ye mpo abaya na ye deja postila ya trop azwaka na ye te atikala na ye kaka na politique ya quartier bona na lisoni ni abeti na moko lelo ndenge population baza kotomboka trop c'est trop l'état apesa biso mandoki to panza mandoki totelemi lelo toko défendre ekolo na biso eza kaka même stratégie ya Kagame toyebi yango honorable pe na kwa na ye boyoka bino moko ndenge alobi parce que amoni ke population batomboki bakomi kosenga mandoki balobi ke bango moko ba défendre ekolo na bango po bayebi ke ezali kaka ba même stratégie ya Paul Kagame me boyoka honorable pe na ngambu na ye tolobi même stratégie ya AFDEL mais lelo ba donner changer le peuple est derrière il faut sauver la nation bino moko boyoki ndenge honorable alobi ngi koloba nini ke na tango AFDEL azwaka bokozela mboka oyo ezalaki parce que peuple apesaka mwana mboka Laurent Désiré Kabila nzela akota me tour oyo peuple ye moko aza pesa sima ya mwana mboka Félix Tshisekedi pe ya ba institution ya mboka donc rébellion na mboka oyo ekosimba te pe ekokota te ye oyo yebi ke ozaka sima kati po kobeta système ke lokolo moko libanda lokomona kati keba mokonzi ya mboka asasimeli bino pa lobi ke so basimeli bino
bokozwa ba sanction moko sévère oyo etali mibeko ya mboka parce que esengeli biso tout tozala moral moko pour te sauver Congo na biso et surtout to soutenir force armée congolaise na ndenge moko ya bien awa tobetisika tala ndenge tokomi na suka édition mokolo na avant aussi sango bona na ba sommaire na biso tobeta mingi masolo ndenge nini mwana mboka veut premier intérêt Peter Kazadi aza ko mettre en garde ba politiciens oyo baza ko semer ba des de paix to la sabi ndenge nini président Seni mwana mboka Denis Kadima alobi ke to sala pona bolambu ya République démocratique du Congo pe to la sabi ndenge nini FRDC azali prêt ya ko répondre un veto na ba ronde ndenge nini ba violer cesser les faits. Merci de contact fidélité au bopesaki biso ya kolanda biso uto ebadeli pe suka édition mokolo mbebe bakesima ya caméra ezaki bongo mwana mboka Wilfried Samba pe édition esimamaki epai nanga moko alade wa main boko connaître que réalisation na montage eza mwana mboka Ingrid Mateta boko sate bandeko na ngai à tout moment tango bino bozaka moyen kolanda biso mimi na zaba YouTube pe bosabonaka et puis metaka biso to ba vie à tout plaisir aussi parmi ba moyen esa ke biso to vivre kitoko ba activité na bino so boso melango biso to l'exemple pour ta chaîne partenaire et BLP ko sunga biso to kende liboso alingaka bino trop boye ba question ko sa songité to kuta mbala sima bosika mala mobile to battre Congo ezaka se moko héritage auto zanango